Alors bandeko mbote na bino na lingaki na te ya liloba ke kopesa baninga conseil et surtout les jeunes quel que soit problème ezandenge nini ce n'est pas la peine ya kokendeke epai ya banganga Bible eza kopekisa yango na uti kote ya mate ya mususu awa nalobi mutu nyonso soki ya bandi kobota bana il faut que bana oya bano bimisaka na monoko na ye tawu na tali na moni pe batininga eloko oyo ya bakomeli ngango balobi pasta foko te yaka toujours botala bato oyo bakine pa nganga ndenge sukilaka bango alors bakomeli nga nini awa balobi boye scandale dans le milieu musical. Landry japonais, porte-parole des danseurs de quartier latin de Kofi Olomide, est devenu fou à Kinshasa. Retrouvé dans une poubelle de la ville, dans sa bouche, il ne cite que le nom de Lengende, un album de Kofi qui sort bientôt à chacun d'interpréter. Voilà. Bandi konangai. Même yo lembani classe, même yo ozana ba possibilité te, même ba parents baza ba pauvre. Bible lobi, Djambezo loba, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Alors, tant yo zo ka ba promesse wana nzambe, yeba yango ke quel que soit ndenge ni vino ke basculer. Quel que soit ndenge nini okolekila na désert,
suka nango nzambe akobosa na yo te parce que oza ekelamu na ye, parce que oza enfant de Dieu. Ozalaki ekelamu na ye, okoma sikoyo mwana na ye propre ya kati ya ndako na ye, akotiko toujours te ozalaka na pasi moko continuel. Même soki apinisaki apesaki opinition ke il faut umela na punition wana, mais suka na yango akose souvenir na yo. Tango yozo belela ele nyonso ke souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Akose souvenir na yo pe un jour. Akotika yo ndengona te. Rappelez ye malgré ma beyo sala, rappelez ye pe babolamu oyo sala na mukili oyo. Batu oyo bengisa, batu oyo bengisa bazaba engra epa na yo. Rappelez yango nzambe po ayebi yango. Loba na ye kinaza na batu mususu. Tala nzela oyo kendaki ya nganga. Tala mutu nenga komi. Boyebi pourquoi komi liboma? Bakomi sa mutu liboma po ase souvenir lisusu na makambo te, ayeba pete awute kipa ya nganga nini, akende koluka nini. Banzela o bolandaka. Ba mususu esimbaka, esimbi me atikali esclave a Satan. Mususu esimbi te me apesi nombre moko ya batu boye, alibalobi na ye kende siko kobebisa bana nzambe, bapesi ka punition wana. Yangona bomona ba mususu tango aye, akoki kote ya morte. Po azana punition Satana na batu oyo apesa balobi ke nozula biso ba mususu kuna na makambo nzambe. Me ko te ya bango amour te. Ya bomonaka bate ya amour te. Me awoyebisa epe bien ke okosala 15 ans, okotikala ko bela te. Sala ka musala na yo ya ko mema bango epa na nga. Ndeko ngana lobaka l'air nyonso. Il y a des gens qui vont me regretter un jour. Na lobaka air nyonso, na terra vérité er nyonso ki bandi kunangai botika bokeba na mokili oyo mokili sozo landa na mbango ekolanda yo ndenge mwana oyo tomoni elandi yo askenda ke ozwa kisi poko masuki nani mesani na mbongo tali pe pauvre tozala ba musuna ba YouTube o bino benga basana nzambe bakendaka basengaka bango bapesaka nombre moko batu après babi o etikali ale kende ko bebisila biso batu wana yakala bango yebisaka bango ke église ya bâtiment eza église te babanda ko yoka yo yebisaka bango ndi wana ke église ya bâtiment nzamba zala kuna te bolongwa kuna babalolanda yo balolanda tito ko bakuma kataka na biso alors tant so te ya bolingi obso te ya te ye aina envoûtement abitoko pesa yo puissance pouvoir envoûtement. Tango yoko loba, babando yoko akaya yo. Oyo ya batu wana, ba yoko akangote. Ndeko, nzela ya lola, eza mukebo ya. Nzela ya tra nzela ya diabolo. Alors, yo soki ozala nzela oya mukete. Ozala nzela oya boye. Eza mawa. Parce que ozala nzela oya mukete, faut yeba kadesa ki na nzela mukete. Si ozala nzela pe ya munene, il faut yeba kapeki na nzela munene. Bandeko na ipa na tie Bible lingala te. Parce que je suis congolais. Na côté ya lingala congolais nyonso a comprendre. Côté ya tout la française na batupe oyoyo baby français te moi va comprendre pesate. C'est tout comme maman moko loba inanga me ba Nigeria bateaka na monoko na ba anglais. Alors biso to interprétaka. Alors bino be faut teaka na monoko na biso comme ça ba ko interprétaka. Alors bandeko tokote ya tokotanga na Lévitique 19 verset 31. Lévitique 19 verset 31. Boyoka. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Ndekona yo kipa ya mutu moko azako invoquer l'esprit. L'esprit yangona yo boyeba nité. A contre langue moko boyeba ebimi parler en langue. Satan ne vante rien. Satan fait que imiter. Alors, yo po fanyo no sur bakaka
Amen. Abino loba amen. Mais yaza muto nzambe te. Bazo loba no amen yobi amen. Ondimi onyo so yazo loba. Kende. Obano so la succès ko bina pam pamba. Neti muto liboma. Kapona ko bina wana obebisi vina yo. Pa yo kenape ko bina wana muto ngo pe afuta bino babe. Muto ngo afuta bino babe. Po yemo ko to ali ka lemsu banie. Piniso la pesa ya mwana. Ndeko nanga. Mokonzi na bango ye moko alobake eza monde yanko. Mais neni mino yo kakati makambo alobaka. Tangu ya lobike eza monde yanko. Miuso kede usana ni kuna pa inko yali. Biso royaume de Dieu eza monde yanko te. Eza monde ya amour. Bango bazana monde ya haine. Haine usuki na bango ndengwana. Ndeko nangai. Na lobi na Deutéronome 19:31. 19:31 tutangi yango. Tangu yo oponi yango. Tangu yo oponi na yo nzela wana. Ndeko nanga yo mutoponi yango ha. Ndenge na lobai na bino ke nzambe te mutakotindo na lifelo. Yo moko nde mutu okena lifelo oponi lifelo yo moko mutu poni yango neti yende akomi wana lifelo déjà se bandiye bandeko lifelo déjà se bandiye na nzela oya lukaki epa na biso bandeko na ngai epa na biso na Matthieu 6:33 bazoloba luka liboso elongi na nzambe. Le reste à couper ça yo. Na royaume na biso lo bakandingona. Yo sikoyo olio landa oyo kumami yo bite ngate. Ba pasteur baba faux. Baza ba miyibi yo ko landa no wana. Tala siko pa mimi yonde konanga. Vina yo baby c'est fini aussi la souste. Lokula yemo kwa senga ba kisi. Pinisiona et aussi la souste. Ba akomi bon pourquoi? Tant que je suis délai, je suis courageux, pesa biso susu batu boye. Pona ko pesa boye comme yo batu na basambela ka mwana pesa bango zate babika si yo kati. Alors on pesa ni boma po olo bate nini basali yo. Pe okindeki wapi. Alors bandi konanga. Tozo na verset mo susu awawa ya malamu mingi. Eza na Deutéronome 30 19. Bible lingala na yepa na tia motelo kuna banene lingala toujours France succès lingala mais bande ko ngai na yebsa bino nyonso bino bande ko ngai ba na ngai soko za na Bible ya français tinda pe na kini baso bila yo Bible lingala eko edo makasi. Alors tokotanga awa na Deutéronome 30:19 toka ni Bible zoloba je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Alobi nazui témoin nanga lelo likolo na se. Mais na tiebo moina yo na bénédiction et malédiction. Mais ye alobi na yo pona bénédiction. Nzambe oya bolingo alakisi yo démocratie, alakisi yo liberté no ndenge ezali. Opona entre bénédiction royaume Nzambe ou alors malédiction royaume ya Satan. Mais Nzambe ya bolingo alobi na yo pona royaume na ye ou ya bénédiction pour vivre longtemps yo na bana na yo na bakoko na yo. Ndeko yo boyi oponi na yo royaume ya Satana. Dieu respecte notre liberté de choisir. Nzambe
a respectaka liberté na biso. Soki yo poni na yo Satan, Nzambe akoloba na yo te pona ni yo poni Satan. C'est écrit ici. Soki yo poni Nzambe, osalela ye, akosepela makasi. Mais ye alobaki pona ngai, pona voix oyo. Mais oza obligé te. Oza obligé te. Mais ça là on a liberté na yo. Yo poni nzela oyo ya munene. Lelo yo okomi kolia matiti. Mususu tomonaki abani kolewa na kokufa. Kasi nzela oyo ponaki yango wana tende ko ngai. Alors c'est le moment oyo famille na ye ba koluka basali na Nzambe. C'est le moment oyo ba koluka biso. So ba komi na moment boye. Ah ba koluka pasteur, eloko biso ba pasteur. Tant bazaka bien. Ah ba pasteur boye. Ah ba pasteur boye. Ba pasteur ba mijibi. Tant ou passe yaka. Et surtout bino to landanga. Cause la kate obela bongo lukanga. Cause la kate o koma na ba situation critique bongo lukanga ya moni sanga pasi. Tant ozo mona ça ne va pas, c'est le moment ya kolukaka pasteur Jacques Dinabanza. Ngayeyo. Soki yo bandi wa kolukana dernier mi-temps na ko boye na ngape parce que naza obligé ko bondela pour muto sauter. Naza obligé ko yamba muto sauter. Bandeko na banzi ba verset na pesibino et le bi clair. Tokomona mutu mususu ndeko na ngai aza ko bela maladie ya ba démon ba pesa masque de vieillesse na butu ala la raté amona toujours na Kinshasa aza ko pina aza ko lamba na ba feti ta mususu aza na mobali ya butu atiki nzela oyo ye ake epa ya nganga po nganga abengana milimo wana ya mabe oyo eza kotungisa ye. Mais bandeko na ngai tokotala Biblia elobi nini tangu ya monike na butu tangu sokola lamuki ya subi azomona vraiment que te bazolanda kai na bato milimo ya mbindo. Allez, lobi na tongo akepa nganga po nganga a aidé ye. Toyoka na Biblia balobi nini to banda na Marc chapitre 3 verset 23. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Ndenge nini diablo akobenga na batu na ye? Yo ke pa ya nganga pona abenga na milimo mbindo ezo tungisa yo. Men nganga za nani? Nganga zali mosali ya Satana. Serviteur ya Satana. Ba demo oyo wana bazana nzoto lo ba tungisa yo. Baza bana misala ya Satana. Nganga pe mwana musala ya Satana. Jésus Christ azoloba. Comment Satan peut-il chasser Satan? Mais ça pratiquement possible ndeko na ngai. Siko tango yo ke kuna ba photo bana, ok na ba photo mobile na yo, ya mwasi na yo, ok otika muna pa nganga. Supposons otiki pe le côté. O même pe photo te par exemple. Mais otiki nini kuna oyo yebite. Bible sur na biso, il faut pas qu'on franchir périmètre ya Satana. Kokota même na lupangu na été territoire ne kokota te. So kokoti azuyo même kutu na bosolité. Alors ozongi na ndaku na yo okenda ino na ba démon mosusu oko bakisa ba démon mosusu plus méchant bakoya ko fana ndaku na yo. Lukula yo mutokona yo zoba kuna ils sont chez eux baza ba propriétaire ndaku bakumba propriétaire ndaku bako bimate bakoya koma ba mari de nuit.
ya bana no basi bakoma ba femme de nuit ya bana mibali bakokoma pe femme de nuit ou mari de nuit ya yo fait des comptes ba ko ye belé ba no tambola na bandako nyo so ka ndako mo ka kaka okini pa na kaka ba makele ko na ndako ye ba makele wala pa utate o bendo ko c'est la famille nzoka nde yo ko na ko zwango pa ya nganga Luka pasteur Isaac de Yabanza noki nazo bombila yote. Alors biloko wana e ko boma mwana o brusquement soit yo moko e ko boma mwana o brusquement ale yo siko bano globa famille ya wana Bible na biso examine-toi toi-même d'abord avant d'incriminer des sorciers. Tika ba sorcier ba tout tranquille talana no banzela oyo kendaki banzela wana nde mutu mimi na place mabe banzela wana nde mutu komisa yo na buzoba. Alors bandeko na banzi na suki wana na pesi bino verset surtout ya mutuya Lévitique 19:31, Deutéronome 30:19, Marc 3:23. Ndeko fo okebaka nganga aza mutu wa satana yo na nganga boza mutu moko te. Do fo okebaka tango ozo kende epa ya nganga tango ozwi décision okende epa ya nganga. Bible ezo pekisa yo n'allez pas contacter ceux qui invoquent les esprits. Na yo mutu kota l'esprit okota ye na ye wana bino mbale batie bino sikola nzela moko boko mutu moko. Or Bible ezo loba ténèbre na lumière boko sangana te. Mais yo ke kuna pourquoi? Parce que olingi di loba te ozo luka guérison rapide et pas poko beba. Guérison rapide elle raté. Ezalaka selon nzambe ye moko ndenge ya ko décider pona yo. Cela dépendra ya ba montagne ya ba péché na yo. Nako délivrer bino mbale lelo omona lelo kaka mususu wana biki lobi ya bien mais yo le mususu senga ba 6 mois une année 2 ans 3 ans parce que ba péché ya yo na ya ye eza ndenge moko te. Alors ndeko nanga soza na mato ya koyoka yoka conseil nazo pesa yo lukaka talaka mutu yo zolanda mateya eske aza mutu oyo kokolanda mateya. Soko moni mateya na ye ezo pesa lokumpa nzambe te kolanda ete ko sale plaisir te kolanda ete. Soko moni mutu yo zolanda azo ya na mateya na ye ko kritika ba kofi ko kritika ba tumususu abimi na mateya yeba ke za ya nzambe te. Yeba ke eza ya nzambe te. Lukola eza ya nzambe te, ce n'est pas la peine olanda ye. Yoka Bible ndenge zo ba biso awa na Galates 1 verset 8 à 9. Toka na bien. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc Galates 1 verset 9. Toujours 9 maramogo. Mutu oyo azo ya epa na yo. Azo ya na évangile oyo biso te. Ngai mutu wana bimisi ye pona critiquer te, mais pona lakisa bino ndenge nini esukelaka bango. Ndenge nini soko zolanda nzela wana ndenge nini kusukila yo. Voilà. Alors na des gens disent 11. Na des gens disent tina 11. Yokane balobia. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas sali. 11. Car celui qui lui dit sali participe à ses mauvaises œuvres.
ndeko tango yo moni ke mutu wana mateya eza conforme na parole te mais yo zo landa ye po sepelisa ye obandi ko benge musala nzambe ozo commettre péché de participation. Donc okomi allié na ye so okufi ba okena lifelo ko kozela ye kuna soki ye mutu akufa avant yo ye ake kozela yo kuna. Donc tango tozo koloba yo linko yo kate peut-être parce que yo posa ndoki mais soki yo zana kindoki te ndeko nanga bima. Merci beaucoup bandeko. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola bino. Tokutani mbala ya sima. Tokutani bandeko nanga mbala ya sima. Voilà. Tokutani mbala ya sima bandeko. O bazana matu ya koyoka ba yoka. O bazana matu ya koyoka te sala eforo yoka.